mikolo solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Kilongo TV. C'est notre Père. Bana de la foi TV, Baoya Kilongo TV, Bana Kodef, Mbote Nabiso, Toza Awa, en pleine retraite, dans le centre évangélique de la foi en Christ, dans l'occasion, il y a Nuit de Jacob. Nuit de Jacob, Boebi, le Sambo Tobandaki, le Loïsa Cloutier, il y a troisième Nuit de Jacob, Kolansama, Ndenge Molio, mon centre orienté, où il y a Biso Tata, l'évangéliste international, le porteur de Christ, l'homme des chiffres. Bon, mon Toza Awa, Tebele, Toyaki, depuis tant qu'on a prié, on a besoin de Kodef, et puis, Msubake, Bazuke, Misala, Msubake, Bakop, Misusu, Totigalna, Bango Awa, au moins, Bandego Toza, Tozobon de les logos, Tokumisa Kolo, Yesu Masia, Nazareth, Zamba Kondima, Tata Nabiso, Mayata, Lelo, Nengo Toza, Banda Tongo Toyaki, Touti Bondela, na 13h, na 16h, Toza Susu, na soirée de combat et de livrance, Bongo, na 21h, Toza Sou, na le Sambo, et puis, na 23h, to Bandi, Nuit de Jacob, Toko Bondela, Toko Kanganzambe, na Butu, ce qui a Pamboli Bisote, Toko Tika été, le Kola Jacob a stalaki, et le Kamusanga na Bible Tangu, Jacob a Kangin Kolo, a Kangin Zambe de sorte qu'il y a Pambola, Bouki et Pandia, le Bitenga na Otikote, Tioko Pambola Ngai, Moutayo Sengal Pamboli, Bazotunae, Komona Onan, Onga Komonanga. Jacob, bien, Nzokande, Kombo Kangaki, Kasibiso Awa, Toko Bondele, Longona Moumou Nakolo, l'évangéliste international, le porteur du Christ, journée à l'élo, Yesu Masia Nazareth, Zamba Gondimatata, Msomayata, Ti Akopambo la Biso, Bongo Toko Tika, et ça les Sengo, et ça la bien, Batuaza, Baike, Bayaki, depuis Tongo, l'élo, journée, Mbimbato, Lexan Awa, Nzembo Mato Mbaka. Toko lala wapona Yesu lelonde ezaka ya solo po toko lala ya solo toko bondela toko za tilibanda bato ebele kasi o mke omoni toza awa to meko sola bandeko to pia so programme bino bozolanda biso na mikili ya poto to pe na libanda ya mboka tokozala en direct na de la foi TV donc toko bondela na bino salaka lokoza na Kinshasa ba nuit de prière mi balé o eleki ba nuit de Jacob mi balé eleki tozuma tatoli bato ba tatoli ba témoignage ko tatola ke Yesu Masia Nazareth asali ya nene ba beli ba biki bato ba moni kembo bazali ebele yango yo saisir opportunité oyo vaut mieux la fin d'une chose que son commencement lokola to na suka likambo oyo yo profiter mais non c'est pas là bola nana ndenge mercredi passé eleka na nuit de Jacob bon tozonga tokoba biso na biso suivant nazomona yo lokola ngomba Bible lobi nanga na opesa yo mitindo olongwa yo ngomba yo sikomo kende kolonama na mai yango na telemi yo porte oya passeport nanga yo lobe loko na oya passeport nanga oya kolela nanga oyo kangama pongana lela na opeso ordre na lingina bima Nalina bima. Non peso ordre. Yo porti oh kangamelanga. Porte mabota. Porte kozanga. Porte maladie. Porte humiliation. Au telema. Non peso ordre. Protocole fait. Non peso ordre. Allez fongoma. Nazobima. Nabibi. Yes. Oh, tandega sobima kuma. Tandega sobima. Beta maboko bandako bima. Protocole fait en sécurité. Bima.
nazobima, 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 confessez, nazobima, 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 azobima, azobima. Nazobima, nazobima, nazobima. Alozobima, peta maboko, alozobima, ozobima, portuana, oe kangama, porta libala, porta musala, azobima, 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 ozobima, alozobima, peta maboko, déclarez yango, alozobima, ozobima, na nuit ya Jacob, ozobima, peta maboko, déclarez yango, porte kangama wana, porta libala, porta mabota, porta santé malade, vie chrétienne mata, chrétien mata, amour au servir mata, oh, t'as des sauter azobima, azobima, allez bima, allez bima, allez bima, la porte est grandement ouverte, sors, allez bima, 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 porte les enfants mama, ozobima, peta maboko, ozobima, vie chrétienne na yo, ezomata, peta maboko, na nuit ya Jacob, ozobima, na boumbu, na chômage, na célibat, na kozanga, na kolela, ozobima, peta maboko, déclarez yango, peta maboko, oza na nuit ya Jacob, peta maboko, azobima, ayaki nuit ya pamba te, azobima, maboko zobeta wana, ezobimisa yo, peta maboko, matana lo sambo, merci, peta maboko, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tomba loboko likolo ko kangi eloko, tomba loko saisir eloko. Tout geste compte dans le combat spirituel. Tout geste compte. Rapport ni nezana bitumba oyo Josué zobuna na sena ba Malek. Rapport ni na maboko ya Moïse. Mais Bible lobi so maboko ya Moïse mati Israël a gagné à Malek. Alors tout geste compte dans le combat spirituel. So tomba loboko loko saisir. Ya loba nkolo Yesu Masiya Nazareth. Na butwa lelo. Na lalite. Na eko kangayo. Lokola Jacob. Loba mpenya na kimia nyonso. Eza makampe ko sala melo na kimia. Amen. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Na butu ya lelo. Na lalite. Popa seleki. Likambo ezo nyokolanga. Yango na ye. Na nuit de Jacob. Na kati ya retraite. Na tiki ndaku. Na lalite. Na eko kangayo. Kata likambo nanga. Kangaye kata likambo nanga. Simba penza loko simbi. Alléluia. Molimo santu yemwa memona dimension saisir nzambe. Ko simba nzambe nguya na nzambe ko kita. Alléluia. Geste resala par la foi, ça tire l'onction de Dieu. Alléluia. De la même manière, la femme qui était atteinte d'une perte de sang, lorsqu'elle kanake la manza, a soit qui onction. Christ a lobby, j'ai senti une puissance qui est sortie de moi.
Ils ont la puissance moko. Elingo bimasiko. Nengo kangi nzam. Alinga changer au combo. Nengo kangi ye. Alinga changer ba donner. Tam so ko supporter nguya wanate. On ko supporter puissance wanate. Shandara babro santere bubu. Rosandere wa santa babro. Rundere bo santere wa shanta baba baba. Yekanda baba bro sendere bosa. Yekaba bro seka baba baba. Yandara baba. Nalibanda kuna tina kati. Zamba o changer combo. Zamba o changer combo. Zamba o changer combo. Combo sonyo solonga. Combo kolele solonga. Combo humiliation solonga. Combo ba souci solonga. Combo mawe solonga. Combo ba échec solonga. Combo ya refie solonga. Yes. Akanginza. Akanginza. Akanginzambe. Protocole. Somme kona mwana s'il vous plaît. Allez. Oh. Okangiye. Jésus. Makombo ils ont changé. Oh, protocole na katsuna. Voilà Zamba so visiter. Zamba so visiter ta la kuna. Oh, combo ils ont changé. Combo ils ont changé. Combo ils ont changé. Combo ils ont changé. Alléluia. Aussi minzambe puissance morezo bim zo kota kati na yo. Alléluia. Tande zo bouger. Yes. Tala nguya na nzambe zo bouger. 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 Il est là. Il est là, azo changer combo. Azo changer combo. Au travers des intentions. Azo changer. Combo zo changer. Combo zo changer. Combo zo changer. Ozo longa mutaba. Tala nenga kanginza. C'est l'esprit qui attire le physique. C'est l'esprit qui attire le physique. Alléluia. Oh. Tu vois comment asimbi nzambe na kondima ba efezo salama na nzoto akangi nzambe na kondima mais ba efezo salama na nzoto ezo salama na nzoto. Oh. Et Mary oko kanga mutu te. Oh frère. Je viens. Papa. Voilà. Oh. Oh, nous ya Jacob ezo sepelisanga. Tala makamzamba o sala. Akangi nzambe na molimo. Mais ba efezo salama na nzoto. Yes, c'est l'esprit qui attire. Tala nezo salama. Ezo salama. Tala nezo sentir en. Nguya na nzambe zo bima. Moi sa perte de sang. Lorsqu'à simbi Christ. Christ est moka lobi. Na moni puissance moko. Et bimi katinanga. Nguya na nzambe zo bima. Nemo tenir Jésus-Christ Nazareth. Lokola Jacob. La nuit à Jacob, il y a percé, il y a traversé, il y a grandeur. Et ce quota, et ce quoi fermir ma colo, et ce pèse ma casse à sika. Il y a kokota tina destinée. Aujourd'hui, maya sika protocole dans sa balcon. Le col à chameau, le col à chameau. Aux aliments de télévision. La nuit à Jacob. Réalisation Pesanga s'il vous plaît. Aux aliments de télévision. Le col évangéliste. Au hasard mandat. Il y a côté à paix comme ma délivrance. Je lève ma main. Papa Rabiton de Kobogos va au numéro au témoigner Nzambe après on a obenga ba on numéro au sala ta voice. Amen. Je lève ma main. Ne connaissons sur la télévision. Ministère na souhaité à côté à kagate mais en puissance. Nguya na Nzambe. La nuit de Jacob. Nous avons libéré puissance. Et bima na télévision la prière n'a pas de frontières. Yes. Allez toucher aussi Koza. Nguya na Nzambe au Simbi. Et bima katina ye. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Yes. Oh. Alléluia.
Oh. Alléluia. Juste à vivre la foi. Yes. Je vois par la foi. Alléluia. Je crois. Yes. Le Saint-Esprit touche maintenant. Alléluia. Regarde comment il touche. Jésus. L'onction est traversé le continent. Ils ont traversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Talawanda kangi nzambe akangi lokwa Jacob nguye so lata he Ezolata. talani nguye ngwe so mata okangi nzamba solo pe ya bomo. Alléluia. Ya loba nkolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Na deuxième nuit de Jacob. Na deuxième nuit de Jacob. Na bimi molongi. Na bimi molongi. Na bimi molongi. Na bimi molongi. Na tatoli elonga. Na tatoli elonga. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant on peut saluer merci. Na oyo ndimi nzamba saleli otonda ye au nom de Jésus de Nazareth. Osambeni. Merci. Sambela pour l'offrande na yo yaya. Lobana nzambe offrande nga o nzambe za offrande ya action de grâce pe ya acte ya foi. Non na moni te kasi na ndimi na epeso action de grâce na lulinga acte ya foi. Na komba Yesu Masia Nazareth. Sambela bien-aimé. Sambela. Jacob tanga mona nzambe pesa offrande. Antonga hôtel. Et bien voilà, des retours sur ce plateau. Je pense que Bomoni ndenge nini eleki ezama bondeli kafu elunguna mumuna kolo azote abiso muke a to sambeli pe a sali ba déclaration ba bazo simbama ba témoignage ezosala spontané ezosala mbala moko ba bazo lobiko ba bazo mona bikamwa yango tozo kumisa kolo Yesu Masia Nazareth tango tozo senga Yesu Masia Nazareth akitsa kembo na ye bongo biso tozo ngsele matatoli tozo ngsele kembo na ye Jésus-Christ Nazareth nzambo ni matata mso malata azosala nuit de Jacob. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. To comme na suka ya nuit de Jacob ezaki misatu lelo clotier. Kala tete au banda programme sous mais lelo ndeko na ngai ozana musalo ozaba pi saisir opportunité oyo. Bondela na biso na butu ya lelo au moins loboko na nzambe. Nebi problème na ote. Nebte nini tungsa mutema na okas onga na yebi. Yana nzambe moko azali kolo ba problème na yo. Yana nzambe moko aza solution ya mituna na yo. Eza nzambe moko alongolaka kolela pe apesi esengo. Alongolaka pasi apesi kimia. Eza na nzambe moko oyo aza solution à problème na biso ye nani Jésus-Christ Nazareth. Il a reçu le nom qui domine depuis les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a été souverainement élevé. Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Nzamba kondima ya tata na biso mayata. Lelo to bonde la bien-aimé. Peut-être aux amba doute obi ah na mona ka batumsu bazo témoigner. Na yoka ka batumsu bazo témoigner. Azangaki mabota simbi mwana. Azaki na pasi, azui kimi, azaki malade, azui lobiko. Lelo ekomi tourna yo. Eza opportunité o eyeli yo. Bien-aimé ko hésiter te. Peut-être aux autres là obi apa rabia zo le bapo il faut le bakaka. Bien sûr na ko lo bakasi. Kotala ngai te yoka mbela oyo. Yesu Masia Nazareth abina ebisa yo. Tango yango yango, tango yango pona yo ekoki. Ogumel pe mingi na passe, oleli pe mingi. Nini yango silaka te. Soki na famille babaki ko silate, soki na musala babaki ko silate, soki na quartier to bisiko fan babaki yo ozaka bongo. Yebisa bon ba kosililo basuka ezepa nkolo Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomo. Ya glodi na mwe ba ndeko balali anebte se ba ko koloba. Na mwe ba maman so balali. Ya bonjour. Bonjour para. Bonjour zana makasi hein. Ongea makasi te po toto si sa la matation. Vous moi mkie comme ça au monde na pe au monde oza moi position là ba confondre longi na. Ongeza te po toto si sa la matation leki kitoko makasi yango toze ya 16 18 après toze la nuit de Jacob. Nebiki Jamba osela biso ya minene po banda de ko salelo eza suka. Lelo eza clôture. Suka sombele ya bisano nde balobaka suka likambo nde leki nyonso. Yango lelo nzamba kosala ya kokamwa. Bao bana bandako balanda biso ata na 23h ti 1h30.
bakotémoigner le to qui na wata 2 heures atati 3 heures Jacob pa esaki nzambe na kotika ote atati 3 heures tokolemba te tokotika ete tia kochange bakombola biso ebongwa na Israël. Amen. Yokomaki ya erne banda 6 heures. Banda 6 heures donc lelo journée ma awa ti lobi kaka. Ti lobi na 6 heures pe lisusu. OK. Nayebi ke nzambe osala biso ya minene. Toza kondima ya nzambe papa na biso mayata. Merci beaucoup. Toza bien maman biso mpandi mbote mama. Mbote pa rabi. Kombo nani? Mona c'est Misha. C'est Misha ibsa biso nani. Bozo zela nuit de Jacob ndeni pona moni bolali nga na bi. Tote kokota na tongo Codef ebimi tokoti 13 14 to 6 yango topema toze la soirée na biso penza lelo to aussi nuit de Jacob na biso ezoleka bien prière eleka makasi penza kitoko nzambe osala penza zo sala to mona pe loboko nzambe na ba vie na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bandeko banda se ba to bondela bon kaka na télévision pour to en direct na de la foi ti. To bondela ka penza direct à télévision ba zapete penza ba landa penza prière makasi et si la lelo penza lelo ndeza penza suka penza ba landa penza prière. OK. Merci beaucoup. Merci na ba homme de la foi. Merci na ba femme de la foi. Merci ta bandeko bazan bon na concentration ba boyi distraction bazan moi position ba ya lo sambo misu bazo méditer misu bazo tanga bible misu bazo concentrer on to bi merci na JFC Mubimba JFC Force merci na bino merci na ba homme de la foi merci na ba mama boni olali bonjour. Bonjour. Concentré kaka tonde. Concentré kaka. Na bi nuit de Jacob clôture lelo. Lelo toza watinati. Bon. Et comment il a erne? Na tongo. Depuis tongo za. Okenda kude? Te nozonga ka lobi. Après matinal. Okanga nzambe ti akopambola. Amen. Izaka bon. Oyebisi bandeko ba Holanda video esi boni. Epsi bango nzambe azala na bango. Baya erizana nu baya tosangana longo. La présence en Zambie a sungabiso encore de plus. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on a kuna banape bazali. Donc les occupés agité batu baza ya sorti nyos. Na ba papa na ba maman boya to luka ilungi ankolo. La Bible nous dit venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués, je vous donnerai du repos. Boya to luka ankolo sumasi à Nazareth. Na moi maman absom pandi. Maman bonjour. Boni. Kimezali na maman Ani Chimbu. Maman Ani yebsa bisonanu. Oyaki depuis erne. Qui banda tongo. Oye nuit de Jacob. Na nuit de Jacob. Déjà bokenda goûter. Na okende te ti lobi après aimer nde na zongi ndako. Ah aimer pesa lobi. Aimer o tozo lobela eza aimer abolingote. Eza programme oyo ya intercession matinale oyo intercession et matinale et évangélisation au moment nakolo les pasteurs de la foi zota l'antiseption kaka tozo bonde. Donc lobi na ba 5h30 to bandi aimer. On peut aimer 2 ans, on peut aimer. C'est-à-dire aux atilobi na temps. Atilobi na temps. Aux ans kondima Yesu Masia osala. Amen. Na kondima makasi na pasi na ye nango na yebi ke Yesu Masia Nazareth asala ka lokotanga pa obikisanga na ozonga bien. Merci beaucoup. Eh bien toto benga bino ba eboza awa bokoki koya boya to sambela elongo boya to meka nzambe wa mayata. Na baki na zeo sepe papa mso kiziamina alobara si ton Dieu est mort essaye le mien. Ceux qui ont nzamba kufa meka Jésus-Christ Nazareth nzamba kondima ya tata na biso mayata. Nuit de Jacob toko kanga nzambe toko kange na mabondeli toko kange na liloba na toko kanga na circonstance pour biso kanga na temps na circonstance. Telle opportunité et peut s'améliorer biso ya ngoyo. Awa so na zozonga si momo na zokotala na zozonga si mpoko risquer okeko nyata muto alalaki et sali moi mabe. Ya boni. Malon barabi. Ode koto. Azali. Yo komi siko to yaki déjà. Te na yaki depuis na tongo ba 7h. Au sein na sa JFC. Obini pour nuit de Jacob. Bon, na pesi nzambe merci pour na connaissance ou atie pour na papa na biso mayata. Vraiment azaka wana pour na biso bane toza béni. Et na inspiration nzamba tsaki kati na pour na nuit de Jacob. Nzambe wana inspira qui et biso pe ba o tozaki lokola bana toyoka ki inspiration wana pe yango moni toye
pona koluka kosanga pona vie de Jacob toyebi ke nyonso ya lobaka erataka te simba kaka yango na pamboli nzambe pona ntina na yango toza oui lelo eza clôture nayebi ke les bonnes choses et quoi accompagner biso na soirée lelo vraiment merci beaucoup. Merci Sœur Tania. Moi sœur na biso ko azo méditer azo bondela nae moya ko tungse mingi ezate ya glodi to ke côté ni to ke kuna sima be to la na vidéo moko bon to ko baliso na biso to ça maman koto maman OK bonjour bonjour comment on est maman maman laissé maman laissé yebsa biso nano ya ki erninya Nangi na tongo. Depuis tongo za. Siko za la ti na nuit de Jacob ti lobi na tongo na aimé. Na za la ti na nuit de Jacob ti na aimé na za na tongo. Initiative o mbo le lopeza clôture à nuit de Jacob ba bisu ke le kage bandeli. Mais initiative mum na kolo le pasteur de la foi zwaki et salionde. Et salinga bien. Et salinga bien. Na za na kondima. Po Bible le bido na kondima. Tana na monte na bika ke nzambe za ko sala. Asa sali penza kama bien. Na monte na za na kondima penza. Bandeko ba musika baza pe mposa le sambo à occasion o ya nuit de Jacob o yebisa baoni. Na yebisa bango bango pe bazala na seba prière. Balemba te ata moni eloko te me yaza na kondima za pe na confiance ke nzambe na zo samba ya salaka pe alobaka pe ayokaka pe amonaka Jésus Christ Nazareth nzambe na bomoy azanza masolo atikaka te umeli ya salaka kaka po ta nzambe na bomoy ngana za na confiance na ye ngapela za laka wa tena za na Luanda. Muito obrigado, muito obrigado. Fala português. Não, eu vivo em Luanda. Estou aqui mesmo só para fazer visita à minha família. Depois daqui um bocado vou voltar. Eu no centro evangélico da fé. Aqui é centro evangelista da fé em Cristo. Em Cristo. Yeah. Ah, Deus está bom. Deus é bom, a toda hora, Deus é bom. Eu yoga português, bosakanaga. Na aproveitar pesa da papa, só Pedro, Luye, Mbote, bandego na sonho só Luana na kanzi. Papa Luye, moi sinai to sama l'église moko. OK. Moi sinai mama bana ne to sama l'église mona cheva tikeno. Ah, gloire à Dieu. Na pesi si ya Sylvia Mambi. Bon dia. Bon dia to botard. Anyateli botard. Bosakanaka. Nuit de Jacob siko na portugais to ko lo bande. Note de Jacob. Note de Jacob. Siko nene sa batu boya note de Jacob. Hoje note de Jacob vem muito. Porque hoje eu rassemble mesmo, de maneira mesmo Jacob, apertou Jesus Cristo, não lhe deixou, até quando ele abençoou, vem, você vai ver. Muito obrigado, boyokiango. Na bakisa sus oba lobi ekoki. Na ke pa mama so mpandi. Mama bonjour, kombo nani? Kombo na Maumba. Maumba yo tia. Ngazaka amena va na Luanda na yeko sunga po mama na bele ya ona zalia. OK. Yebsanga na no milulu ya mabondeli to bengi nuit de Jacob et salionde. Isalinga penza bien makasi. Na sepe na penza makasi. Jacob so to lela lo sambo. Para biso kula to za opportunité oyo te awa donc Ernest to ya kana ba activité to ya kaka. OK. De po ki banda tongo. Bana tongo ko bana 6h30. Codef va prier nyonso ti oko 6 na 6 ngo ti lobi vimati to 6 nyonso. Oko rater ndambute. Na ko rater ndambute. OK. Websi bande woni oba musika pour que ba bondela biso longo à travers de la foi TV to za en direct. Pona bandeko oyo nyonso bani ko bondela biso en tout cas le sambo efutaka. Baza distraité, baza na distraction te bakota penza na babala na ba chaîne nyonso. Pour voir le sambo et go foot après le sambo sala makaminen le sambo e kangola ka big sa neti ngana kina douleur moko to na mona ngo diminuer siko diminuer ezo sila na kombo Yesu Kristo Nazareth ezo sila penza. Merci beaucoup maman. Donc lelo zalaka connecté ba prière nyonso to za ndire to ko bondela na ba notre père to ko bondela na ba na CFC ba na Codef to ko bondela na ba fan Umeli na pasi waka. Ila Jacob si lobo yote. Jésus.
la génération na yo tosopi mitema liboso na yo totoka ngolue bakomi otuna wapi nzambe reluka na nuit ya bakomi osekaseka samba mayata bakomi otuna wapi nzambe samba de la foi bakomi osekaseka partout samba mayata bakomi otuna wapi nzambe yaya bakomi osekaseka partout balobi yo limite kosala balobi yo limite komona naye kobenga nzambe zamba sacrifice naye kobenga nzambe zamba sacrifice naye kobenga nzambe zamba de la foi naye kobenga nzambe zamba mayata olobi na luka yo na dossier olobi na landa yo na dossier yaya olobi na kilabitelo na dossier olobi na luka yo na dossier kasi sango bazofinga sango bazoseka esozomona Pasengika esika esozomona Nakisita esozomona Balobina ekela tango esozomona Babengi na shomere esozomona Lokola ana na tembelo Pasieleki aleli Bolingwa mobali ne kokine Bolingwa mobali ne suffisant Nzamba yokelo mawa Atinda mungwa amono na prison wana yokelo mawa Atinda pilipili asante Bolingwa mobali ne Bolingwa mobali ne amour à battre est suffisant Yoko okufa boyete Yoko oko kusaka boyete ya aussi sa makambo boyete Alléluia Babengi ya lekela tambo est-ce qu'on se monte est-ce qu'on se yoka Jésus est-ce que se monte Jésus est-ce que se monte Voilà notre Père Sambela, il y a aussi la télévision Sambela. La prière n'a pas de frontières, peu importe le décalage. En Asie, peu importe le décalage. Peu importe. Il s'appelle le maître de temps lui-même. Et ça boutou pour nous. Sambela, il y a ça boutou pour nous. Même s'il fait jour chez vous, bien aimé, il y a maman boutou. Il s'appelle le maître de temps Jésus de Nazareth. Il s'appelle le maître de temps Yaya. Alléluia. 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 Jésus, totoka ngolu. Ya Jacob otata toye pa ya mutite toye pa yo le spécial Azareth wapi samba mayata Jésus bakomi oseka partout baosala bakomplo baoseka basangani bazochola yo bazoseka yo
va commencer l'homme réunion bazo sekayo. Va commencer l'homme clique bazo sekayo. Merci Aïket. Merci Yaya. Yoka Yaya. Yoka bien-aimé. Oh, eza nuit de Jacob, eza veillé. Pendant baninga ba ensemble oza distrait oka prière esili. Eza veillé, eza nuit de Jacob. Bande ko bazo sunga biso rabuni. Nzamba différence aza wapi? Nzambo akraka différence aza wapi? Est-ce que nzambo ko pesa libala pesa bana te Jésus? Est-ce que c'est injuste? C'est injuste. Amemi pas maté awa mon frère ma soeur. On s'en a qu'à sa prière bien aimé. À tous en Amérique, aux en Asie, il y a quoi un te le quoi na moi. Il y a mango l'ensemble boutou. Il s'appelle le maître de temps. Il y a yebi sansam. Nazole la yon sambe. Osawapi. Pour la situation na osawapi. Il y a na eko kanga yon sambe. Naiko kangayo rabuni maître naiko kangayo Yoshua Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Oh Eyano Nabituna Yesu Masia Nazareth rabuni Nasambelo ndengeni na nuit de Jacob ngayeyo la kisanga. Oh oh, Yaya, tina nuit de Jacob nazo kangayo. Lolenge nini Yaya? Oh, retraite sur le temps. Oh, oh, talisanga lo samboni na sala. Na lekisi retraite. Na lekina retraite sur na sol signo sur lo sambo. Silisa makamna nuit de Jacob. Rabuni, 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 Yanola Yayaol. Natanga kombo nini Yaya. Na bengi yo Zamba Jacob. Zamba Mayata. Oyo kelanga na nuit de Jacob oyo. Passe leki. Ah, oh. Zamba putu ya Jacob oyo kelanga. Baseki pe batsuni kai wapi nzambe na tutela katolo différence lobaki wapi différence nalingeko kisama kati bakai différence lobaki oswe oh nalingeko kisama kati bakai omonini kai na kotsama lo sambo na sala lo sambo nini na fana na sena sala Yaya. Hey lo sambo futaka Yaya. Lo sambo futaka bien aimé lo sambo futaka. Sandra, passe le king na beleli, passe le king na eko belela yo. Oh, kofinge le king.
Voilà, de retour, tozaka na centre évangélique de la foi en Christ. Tozokum sakolo sumasi à Nazareth, nzamba kondima tata na biso mayata, le Dieu vivant et véritable. Balobi, merci à l'évangéliste international et porteur du Christ, l'homme des chiffres. Baxele moto simbiko da kondima. Toza awa, lelo programme est la nuit de Jacob. Na tongonde 5h30 to bandi aimé. To bandi aimé, to bonde la na tongo wana. Et puis après kaka aimé toke na biso misala tozo na banda ku lelo toza na retraite awa depuis tongo bozomona bato bayaki tozo bengo mini retraite ko bengo pe retraite bato ba Angola baza bato ba France baza bato ba Belgique baza tozo bande comme ça na sima koto na moi ba maman na biso maman bonjour. Bonjour papa. Maman Perpétue. Maman Perpétue pose na retraite. Papa na kata retraite oyo. Comment il y a Naki depuis 7 heures na koma ki depuis zaki déjà. Zana fana mwanda mko to ko so bato bana retraite moi jeune moi nini moi zape côté matema mingi salama yele. Yepsepsona no ba prière elekinde nini. Ba prière vraiment je le kavoma kitoko vraiment nzambe na biso vraiment na kati na chef c'est vraiment zo sa makambo kitoko vraiment ya minene vraiment. Nanzela papa na biso Jean-Paul Mahata biso zaki ya ko kangama nzambo lelo ya bina ko fongo la biso bina ko kango la biso vraiment to ba ko sepela vraiment ya makasi vraiment. To ko senga na bandeko bazo landa biso par-ci par-là. Ba vraiment ba vivre ça vraiment nzambe ya mafuta te nzambe ya fresh vraiment. Nga banana ya vraiment c'est vraiment nyoso na vie na nga vraiment échanger vraiment totalement vraiment. Na vraiment témoignage vivant vraiment ya nzambe ya Jean-Paul Mahata na bandola na TV na kuma vraiment life vraiment bona makambo belé o nzambe ne vraiment asalelinga na nzoto na musala vraiment na libala na nga vraiment na bana na nga vraiment ça témoignage vraiment ya makasi vraiment na CFC vraiment na ba prière à Codef na ba prière ba femme de la photo yaka awa na vanda na se na nuit de Jacob kutu koloba kutu te vraiment na ça vraiment na sengo vraiment mingi monza ba aussi na mercredi à lelo vraiment nzamba osa su ya koleka vraiment na butwa lelo va vraiment kola suka eleka ke bande le vraiment c'est miracle vraiment et ko sama vraiment kama minene vraiment ya koleka na butwa lelo. Merci beaucoup. Merci bandeko bazé belé mais ya glosi moyen na kosolisa bandeko nyonso ezate et monsieur bazo méditer monsieur bazo tanga Bible monsieur pas du moins repos loka maman biso là ni concentré mama kaso là li okangi maboko boy okangi ka maboko zozela Yesu Masi Nazareth ya sala kombo nani kombo na maman Rite et oyaki depuis tango naaki depuis 7 heures. L'exception en nuit de Jacob, toi aussi ça lelo. Au moins tu fais tout temps, ils attendent 10 jours, ils attendent 10 fois, 3 kaka. Moi j'étais muké penza mais nabi ke nzambe ya kiparate muké na ebele. Awo sa tant pour ça kamba mo pa sali libino. Donc nzambe wana biso ndebi ba todo lingango ko estimer bon mais nzambe et kiparate. OK. Oui, si ba notre père ni ba ba ta option musika to ba ba occasion ya raté. Bon, bana notre père na Epsebino bokanga mona nzambe mayata alaka pesalaka akokisa bilaka na ye donc toko baka soka peso te na taoyo zela saison saison yo kozwa donc on a zaki na ngoko ndeza boti lobi na tongo après aimer bon OK pour tu lobi na tongo ko la tu lobi na tongo ndene ki. Merci beaucoup. Nuit de Jacob, za bongo clôture ya nuit de Jacob oyo ezaki bongo to bandaki yango lelo tozo clôturer nuit de Jacob tozo kumisa nkolo Yesu Masi Nazareth to clôturer yango na tongo na losambo oyo papa zo benga aimer wana eza bolingo te kasi eza losambo za na biso bongo sosola bandeko baza awa bozoka bana bazolela donc eza ma retraite bato bakotaki depuis tongo aye bazan était jeune bamsusu na bana na ebsibino nzamba malam Jésus-Christ Nazareth lelo eza clôture ya nuit de Jacob lelo toko clôturer nuit de Jacob awa elongo na mombu na kolo le pasteur Jean-Paul Mahata l'homme de la foi ya kombo na Mati ya ki prière et pas côté retraite bon bébé olelani Zalate waki nana ok bébé c'est fini hein wa bondela wa en église ba bondela wa te fo yemba nzembo nzambe yemba nzambe amalamu
nani toujours sœur na biso koto bato mingi bazaya olala mama boni bonjour prophète malamu comment nani sœur Myriam ya Myriam esali ondenge nini nuit de Jacob nuit de Jacob vraiment ça bien et quand on lit belé délivré et ça vraiment délivrance à mon nene na libota nanga pour bilembo Jésus Christ de Nazareth et moni sami vraiment na libota nanga. OK okoy sabandeko ba libanda o bazi occasion ko ya awate nini parce que to zape en direct na de la fati nayebisi bandeko oyo bazwi occasion ya koya te ezala baza na hôpital ezala baza wapi tozobenga bango koya na CFC nzambe asolo mpe ya bomo ya za awa nzambe abikisaka mpe akangolaka mutu nyonso ayaki epai na ye azwaka solution mpo bible ezoloba croire à Jésus Christ de Nazareth sera sauvé ntango ozoya na kondima na yo ozobikisama bisika nyonso baza baya komona loboko ya nzambe abomo. Merci beaucoup ma sœur totiki ope manayo tozokoba reportage na biso nuit de Jacob ezosuka lelo ya glodi awa toyeti koto to bengaka ngo 22 kulwa weza 18 22 kuna koto 18 c'est-à-dire ndambo oyo na batekela biso te so nzamba simbi bango eke tosombi yango tofungoli omba mo kuna koto bande obana 18 pe ba très concentré tozobima so na ndenge libanda tota bato ba libanda to sola bino nuit de Jacob ezobanda ezosila lelo clôture nuit de Jacob to mo bilembo esumasi na Nazareth asali première nuit de Jacob to mo na o mbale lelo eza suka troisième nuit eza chiffre à résurrection toza kondima o nyose kufaki ekosekwa toza kondima ba finance na biso ba projet makambo ba vie na biso ekosekwa toza kondima na nzamba mayata Jésus Christ Nazareth nzambo atika ba oya yete toza awe longo na bimaso ndenga libanda bande comme pe bazali bandana bokomo ande libanda eza pe na butu bokomo ande nye koleka surtout bato bachaka tembe to bato bamona bakomi na suka occasion yango tu te dis que okomi na bout de rouleau okomi na mur osuki Jésus Christ Nazareth aluka bata bongo po abanda alobi boye pa na ngai bino be bolembi bosuki bino be bo charger na pesa bino kimia kota la charge ozana yango te peut-être azozela okomano na charge po ye pa na ye peut-être azozela olemba po ya pa na ye to binzamba linga ba défi défier nanu batu o yaka yebisa banke bino bobenga mela milangi bino bobenga ekomba na botaka te bino bobenga na balaka te bino bolobi ngai boye naza kondima nzambe oyo mutasala institut ya mariage naza kondima nzambe oyo asala mutu ye mutapesa mabota naza kondima Jésus Christ Nazareth apesa lobiko pe yaka nzambe apesa misala apesa misala ata famille kangama ba réalité ba famille na biso toyebi mais nzambe oyo alongola biso ba réalité wana yaka Jésus Christ Nazareth le Dieu vivant et véritable na bimil banda bongo totala to solola pe to chité na biso to kuta na nuit de Jacob to zala elongo e kozala malamu mingi mololo ya balongi eta mololo ya balongi tonda vuluzi zei bonge vuluzi tonda vuluzi tonda vuluzi tonda vuluzi tonda vuluzi zei bonge vuluzi tonda vuluzi ogo kulendisa la salu kia kindenego konso salu tomasala kyo natamwinda kosokuma kukwa itama fulu kia kukesesa ngeye mama fulu kia kukesesa fulu kia kukesesa zilambo ya vilange wasongayo fulu kia kukesesa nge babage fulu kia kukesesa fulu kia kukesesa zilambo ya vilange wasongayo fulu kia kukesesa oho kulendisa la salu kia kinenego koso salu tomasala yo natamwinda kosokuma kukwa itama fulu kia kukesesa onge mama fulu kia kukesesa fulu
Nzamba solo pe abomoi. Le Dieu vivant et véritable. Toujours comme ça que le soumatin a une occasion, il y a Nuit de Jacob Oyo. Nuit de Jacob, tu as une clôture, 3e jour Oyo wapi. Ils ont occasion pour nous saisir Nzambe Oyo. Bisoto bato kanga Nzambe natan pe na circonstance. Toko kanga ye na makomi na ye. Yesu alobaki boye. Ozota tolobi Jésus yom tolobaki. Yom tolobaki. Toujours comme ça Jésus. Je pense au moins dernier na kati l'équipe bato baza na za très concentré. Na yepe awa na déranger bande comme ke bazaki osambela. Na ba sisika prier mbala moko na ba moninga wana koti Nzamba solo pe ya bomo. Nuit de Jacob mais to bosa était na tongo tozana aimer. Aimer to la tabala coste un peu jaune ngade na lati. Na loko aimer silaki. Lati o ya merci Jésus Christ Nazareth na konji kaka ya aimer. Mtupa oboya zate bonga mom na lati yango. Ozana bisote, ozana étranger, ozana musika, zala concentré, bondela na télévision, loko la ka ozaki awa, okomwa loboko na Nzambe. Nebi na problème na ote, mais nebi Nzambe o apesa la solution, nebi Nzambe apesa kimia, Jésus Christ Nazareth. Problème nego za munene, mais yaza kombo o eleki ba kombo nyonso, eleki grandeur ya problème na yo, yende solution, yende kimia. Na moi majorette tuwanga, bonjour majorette. Bonjour parabima. Yebsepsona nous nuit de Jacob le 3e jour, le lo clôture, babi souke le bandeli obini tozo ko inviter ka bana Nzambe bazala vraiment concentré na présence ya Nzambe parce que Nzambo ya biso akosa te Nzamba mayata aza maître ya temps pe ya circonstance aloba likambu jamais à réaliser te apesaka vision apesaka pe provision o nyonso aloba na mosali na ye ekokisama pe to mona befe tozo vivre déjà ba témoignage tozo vivre déjà ba grande chose o Nzamba osala et na nuit ya lelo ya minene o Nzamba osala eza donc nde balobaka suka eleka ke bandeli suka ya lelo Yesu Masia Nazareth aza au rendez-vous azo coopérer pendant ba grande chose na journée na nuit ya lelo yango mutu nyonso azala vraiment concentré même ozana biso elongo te oza musika ata sambela non na biso te profiter kaka zalaka branché connecté na présence ya Yesu Masia Nazareth Nzamba localiser yo et lelo eza fin du mois eza fin ya mois d'août pe tozo chité nango na mois de septembre mois d'août eza mois ya localisation et mois de septembre eza mois ya temps et ya chiffre ya temps donc Nzamba localiser yo na suka awa et na aimé ozokota na temps na yo. Merci beaucoup tokota na temps na biso tozokota na tango oyo nkolo Yesu Masia Nazareth a sepeli na biso tokangola ma sepeli na zotoma loboko na ye peut-être aux ambeto à l'hôpital peut-être aux en difficulté aux en problème mukanda aux en problème ya mariage aux en problème ya voyage nebi problème na ote mais onga na yebi Jésus-Christ Nazareth nde apesaka kimia Jésus-Christ Nazareth nde apesaka solution na belelio bien-aimé zala connecté zala na biso longo to bondela pe to mona loboko na Nzambe na moya Fanny Mpandi ma Fanny bonjour maman. Bonjour papa Rabi. Na moni oyaki depuis tongo lelo koninga te ozawa ti lobi to cité na aimé. Biso bana ana to yaka tongo ti tongo. Non. Pour éviter la distraction parce que to lukelo Nzambe to ana posa tout le monde appelle au beau Nzambe ya mayata parce que Bible le dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Le quoi le lot aux en chute. Il y a dernier mercredi à mois d'août, dernière soirée il est écrit il y a un toba qui tokanganza mais na temps pe na circonstance. La nuit de Jacob il y a clôture. Si clôture il y a nuit de Jacob. Donc to miyela qui déjà temps tozongara lobi na temps so to sisi aimé. OK. Pourquoi na bato ba musika ba sambela ndenge nini? Tosengi na bandeko nyonso baza musika vie disponibilité peut-être que considère musu batant ya ba prière bazana musala bazala mususu bazwa temps sambela te prière est en ligne est en direct na de la foi TV onyonso a mama kuna zoya ya zoya nesikoyo ayena na litoko na ye na mwa kifunda na ye na epte biloni so memi na kati aye nuit de Jacob pour na zo sola ma Fanny mbena gezo aye na gozo na ngape ça ne dérange pas na zo nga ma Fanny mama bonjour na bien o miyeli to ndenge ni
na miyeli libela moyen na zonga suet na wuti musika na kinkole kota cimetière na kinkole kota cimetière outi kote kuna na cimetière ka orphelinat kuna na wuti déjà bo miyeli nuit de Jacob na libela ti lobi na tango na zonga mais kote na moyen place exacte place ezali ba place ezali na ngala zo keni pana mikangeli place na na sa peka wa azama ele mabe politique mais nuit de Jacob esalionné esalinga bikamwa moyen te zaki malade ba douleur na utaki une opération nzamba sali na bamona ba douleur ezali sute ngala kumisi nzamba mayata za pena nzamba solo pe ya bon Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth nzamba solo pe ya bon mais ngane ne tokote okodef sange tokona yo moyen de FC ça te pas sur na FC là wana to longwa qu'il te reçu à soirée aussi là ma place passe semaine wana natandaki toko passe ezalaki makasi na ekokuta natandaki liputa balongoli yango leo na zuka itoko na ndako na imbala moko. OK, merci maman. Jésus-Christ Nazareth aza bomo. Ba maman bazoya mnam tazoya kanga place na ye. Et ça moi bien. Tozan pa Bogo Sanderson. Papa na Ndoi, papa na Rema Mafinga. Olobate nuit de Jacob. Premier te ba ya rabelé. Ba o bazana poto bata na biso en ligne, c'est tout. En direct na de la foi. En direct de la foi TV, c'est tout. Po baza soki ezo legate ba comme yabo likamuni. Et puis sur thème sous connexion bon. Mais j'espère que par la grâce de Dieu le union soit le cas bien. D'accord. Maître Singa, na CFC na ba maître bazara ba chrétien, ba sambela. Boni maître. Bien par ma vie. Mais il fallait bola la ta maman po bino na butu bola la te. En tout cas, tout me sens déjà au salon. Moi, il y a la PR, ça te pour déjà, ma mère, ma frère, ma soeur, ça déjà par bien dans ta salle. La casa est tonga moi où là les été. Tu auras toujours veillé si na R il y a 16 18 bande après 20 tibi population il y a basal baroya ma frère, ma soeur on a soya. Tous là pour nous de Jacob. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à vous, Platini Mobei, Papa Nandoi, Rema Mafinga. Joyeux anniversaire à vous. Tout aussi, c'est un ma fandi limbisa na katakio. Limbisa na katakio. Tout aussi, c'est un peu. Ouais, osez Oloba. Na bandaki Oloba. Bible lobi la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Na bande nyonso oyo baolanda biso na de la foi TV oyo bazana biso sur place te ba oyo pe bazana Kinshasa mais bazui temps ya koya te vi ba occupation bazana ngo culte le en direct na de la foi TV. En tout cas to bengisi bino ndenge balobara boyana no bomeka nzamba mayata boza déçu te parce que tozana konzima tonzimela nzamba solo na mercredi lelo ya le 30 août. Dernier mercredi à soirée il est écrit. Dernier mercredi à mois d'août. Dernier mercredi cité nangona jeudi dernier jeudi à aimer. En tout cas nzamba mimonisa puissamment. Toza kondima ki a localiser biso a identifier biso et lobi na tango na intermat ya aimé a kota biso na temps na biso donc mutna so kota na temps na ina saison na ye na loko ya eko luka soka cheka kondima ayo luka nzambe na motema mobimba to bimande to kotelité là vraiment na assurer bana nzambe nyonso. Merci beaucoup. Voilà, on est en train de citer. Je vous dis merci beaucoup que nous avez suivi. Je rappelle d'être branchés ou bien de venir ici pour prier ensemble avec vous. Nous serons là avec l'évangéliste international et porteur du Christ, l'homme des chiffres, le pasteur Jean-Paul Mata, l'homme de la foi, pour la prière de cette nuit. Déjà, comme Maman Fanny a dit, on était là le matin à midi. Azalina bomo ile libera.
azali na bomoi lelo libera bule bule yawa azali bule bule yawa azali bule 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 yawa azali atanga moko nakolanda Yesu atanga moko nakolanda Yesu nakozonga na nsima te Yesu liboso nyonso na nsima Yesu liboso nyonso na nsima Yesu liboso nakozonga na nsima te tambola na Yesu epesaka esengo allez marchez allez epesaka esengo tasekodima te tambola na Yesu epesaka esengo tusenyese totambola tambola 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 na Yesu tambola. Je disais, on est pratiquement à la fin. Je dis merci à l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, Baxelem Tassimiko Dakondima, le pasteur de la foi. Merci à vous, Maman Rita Mayata. Merci à Papa Fiston Bastende. Merci au prophète Chavli Eli Louzala depuis CFC France. Na CFC France, bien aimé, Toza na 66 rue Maurice Gainsbourg 94 200 à Ivry-sur-Seine. On s'en bien abisso. Il y a comme on a CFC wana, comme on a papa et Malaiso, maman Matondo, maman d'être de la foi, j'ai pas oublié toute la grande équipe à CFC France et Zana, Boya Togo, Bondela, aux en France, au Canada, à vacances. Les camps à 66 rue Maurice Gainsbourg 94 200 chaque dimanche. Tous à Ghana pour le coup, mon collègue Soumassia Nazareth. Et je dis joyeux anniversaire à vous, Platini Mobei, papa na Nandoyi, Babi, Planning Mavinga. Merci à vous, Maman Tania Mobei. Merci à tout le monde. Je rappelle que tous à aimé et banda 5h30. Aimé. Mais tous à la nuit de Jacob. Tous à na Kodef na Tongo, tous à na 12h, tous à na 16h. Il est écrit et comment les autres au Canada na makomi. Ya wenzambe komama. Ekomama ndenge kwayembaka yo muto lobaki ozaka nzambe ya bitike toke na nzambe ndenge wana ekomama nini tobondela elongo ekozala malamu mingi ekosala bien. Merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste international. Merci papa Gia, merci papa Blanchard, merci papa papa Nabiso Lando Gosa papa Lando Gosa na bosanité. Ya Isa, Batonion, vraiment maman Rosie, merci Nabino, Dadi, pasteur Herbie, pasteur JR, Mosakoli, les prophètes, Rabbi Mavinga, Isaïe Abino, je dis merci. Bana notre Père, et Tokutane Longo, la nuit de Jacob, Tobano, 23h, heure à Kinshasa, c'est-à-dire, vous en à Paris, 22h, Nabino Kuna. Non, c'est ça. Na 20h dans prière à la matation, 20h heure à Kinshasa, 23h heure à Kinshasa, to bandi nuit de Jacob, pasteur Trozana et l'évangéliste international. Donc au bon de là, peut à déclarer n'ebisi au témoignage de Gozal, Dima Kak, Zaka na Kondim. Ne t'ai-je pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, Dima Kaka. Merci Yaglodimba Lazesi Mabilili, merci Papa Bogo Sanderson, merci Bandego Nyoso. Oyo bopona Rabbi Mavinga pona la vérité, la information ya bien. Merci à Fanny Djonga.
Merci Majorette Wanga, merci ma Fanny Djonga, merci ya Beni Alali, Tabita Masiala, ake ayosoma gâteau anniversaire. Tokutani nuit de Jacob. Tambola na Yesu lumo epesaka esengo Basoko di mateta tambola na Yesu lumo epesaka esengo Tusanyesa no tambola 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 na Yesu tambola tambola na Yesu epesaka esengo Basoko di mateta Tambola, 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 na Yesu, tambola, tambola, na Yesu, Merci. Banda wana oyema tolala nde yango lelo esimbi po tolala pe a na bakritsa mo ezala lokuta. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone
plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassène. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassène.